Lisolo ya Monsieur Roland ekopesa yo mutu koswa lokola kaka epesinga yi mutu koswa. Eske esengeli na bana oyo babotami libanda babala na ka bango na bango tope bazana droit ya kokende kozwa mwasi na Afrique to mibali na Afrique po epesi mutu koswa. Eske bana oyo bakoli na Afrique na ba oyo bakoli na étranger bazali na comportement ndenge moko, bazali na mode de vie ndenge moko, lisolo o epesi pasi ndeko Roland mutu epesi ye koswa ya kosakana te pona nini akendaki kobala mwasi oyo autaki bongo mboka engumba Kinshasa kasi mwasi yango abali asali ye ya minene toyebi te. Eske mwasi oyo azali divorcé, mwasi oyo azali veuve to mwasi oyo azali na état nini ngai moko pe na comprendre yango te. Roland azali na besoin de kotuna eske il faudra a récupérer d'autres na ye ya $3000 to asala ndenge nini lisolo yango ezali ndenge nini ya landa lisolo oyo malaba bokebi to na besoin ya commentaire na yo pona osunga ndeko Roland po mutu na ye esui yako sakana te. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso bozwami, merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa na chaîne oyo radio Lokole masolo et pa wapi to kuta na kapo na ko beta masolo ya makambo zali ko leka bongo na communauté la biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki oyebinga merci mingi kasi soki mbala liboso yo omona biso yebaki babengaka biso fiston pelende tata ya Sedek. Tout ce qui a partagé, partager mission. Partager mission pour écomer la batou et belé to atteindre un grand nombre de batou. Nous avons besoin de quoi grandir communauté oyo radio Lokole pour awa les ali famille et sika to kutanaka ko beta masolo ceux qui de quoi koyaki yo okoyate. Ceux qui peuvent de quoi telemi yo pe o telema. To kendaka nango ndengo wana. Grand merci na Rosanta Beauty, mon partenaire ya émission Oyo. Grand merci na Michael Josh. Grand merci na bandeko ya anti-poison. On va continuer à aider la population africaine dans le monde entier. Voilà. Yaya lisolo Oyo ezali ya ndeko Roland. Ndeko Roland avant nakabongo na Allemagne. Donc épargner yo la ville en Allemagne mais yo so ça bongo na Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé avant ba comme en Allemagne ndeko Roland azali garçon oyo a kolibongo na poto kasi ya botama na Kinshasa. Basalaki na papa na bango na mama na bango na Kinshasa na leki na eno Roland azalaki na leki na ya mwasi na mama na bango na papa. Tangwana ya zalaki na 7 ans ayebite qu'est-ce qui s'était passé. Maman ayaki na mikili en poto, on suppose que papa atindaki bango na mikili en poto, yena leki na ya mwasi na mama na bango bakoma kibongo na Allemagne. Tangu bakomi na Allemagne, oyebi misala yango ya poto ndenge zalaka mama abanayi kosala na ba hôtel femme de chambre. Mama femme de chambre, mama donc mama ya ba Roland vi na ye mobimba ezalaki femme de chambre. Et une femme de chambre kendaka ndengo. Alors elle ne comprenait pas. Il y a qui moi la mouké, elle moko, maman Roland, alors son papa na Kinshasa, elle moko donc bah sur la terre, il n'a plus rien compris. Elle moko boé, maman la bango, ayo comme la zemi, aboté le bango sous le qui le bango sur, il y a moi si les sous. Maintenant papa la bango hanté. Donc comme le Roland va délai qui y a basi. Au fil du temps, avec Okola, maman tank c'est bango classique. Na mbongo ka ya femme de chambre ane koso kasi mama na bango azalaki pe na noko na bango leki ya soki leki ya mama je crois noko na bango tango ba kokola bref
bakoli via poto leki na pas koli patati patata leki na uta kenaki abala na ye allemand mundele kosole kine ya mwasi wana histoire eza leki na ye to occuper ya mote kasi Roland Kotoyo tango akoli silisi kelasi a jupe musala alors faire kosala esika bien alors na nzela ya musala akutelaki na jeune fille wana azalaki bongo burkinabé burkinabé voilà donc à Burkina Faso et pas ya capitaine Ibrahim tant ba kutani fiona pa dans la sika bien abade ko mona mwa katuku bien za na fiona ya Burkinabé alors ba juger bon ba fanda ensemble ça ramène chaque fois des coloribus and gustibus non put disputandum des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas et puis maramba libale qui parle en frontière et qui pays il suffit qu'à boyokan Roland alinga ina fione ya Burkinabé ya Burkina Faso so bolingi ba ali ko faire ensemble ba boti mona ya liboso to ba boti mona ya liboso siko ba linga la ki makasi ba no to officialiser makambu e comme libala siko mwasi one ya Burkina Faso ayebisi abenge para bango na Burkina Faso na Ouagadougou kuna keno na Zimubali Zimubali c'est très bien to boti kutu mwana mbala mwana ni waza congolais mama ya babu ya mfio na linga bi to lingi na biso congolais te to lingi congolais ta mukete boko peksa epete esa peka bino lokola ba mama congolaise ba mama angolaise ya Brazzaville Kinshasa Congo ya Brazzaville ya province Angola province na biso na benga nga 3 Congo Angola Brazzaville na Kinshasa 3 Congo wana ouais ça a problème te abana mais ce qui moi la yo ya mobali azi mwasi moko aza burundaise aza rwandaise dadi mama kolinga te donc to kondale bango te donc famille ya Burkina Faso ba boya ki na motema moko balingi na bango te mwana bango abala congolais mais ba linga te pour ani moi azala mwa katuku bianza asala ka esika bien siko nini te pour la congolais ça va les kamuti moi si tel balinga na mobali na bango doki fiore ya Burkina Faso na rola balinga na ki fia bino to bota suba na mbale peut-être to neutraliser bango ba kundima kaka ba boti deuxième mois to a boti deuxième mois fia Burkinabé ya Burkina Faso wana bino mama ngala nika mbal na ngai bon ba papa to ba parents ya fia na Burkina Faso bino to kotala sikoyo Roland akepe ko tuna mama la bango po ya sabi magi na ndaku akobi ko fala fine mama tikala kala bele ki mama ya bukiba ya suka wana mama na ina bala mwasi metala siko boye famille ya mwasi na ya Burkina Faso bazo linga te parce que ba na mingi na ko sa siko ndenge mama yebisi ndenge famille lingite e ko zala pe malamu te bo sala kaka de surtout bo ka bona poso bo continuer mabe ko kokota bana baza bana na yo Roland tali ya bino mama kola na Afrique mama za africaine congolaise ay makamwane mama boy ça va les kamute na tika alors Asala mbongo, asala ka esika bien. Et sengel na Roland abala comme na besoin abala. Siko esimbate Roland, il s'est dit voilà, na do pe na kenda pe na mbana na koma mukolo boye, na zonga le sultan du Congo te peta ke ne Congo so na zu mwasi na koba na Congo. Entre temps, Roland kola ki déjà a koma ko solo na papa na bango na Kinshasa, na famille ba papa na bango solo na bango. Alors, Roland a koma na besoin a kende bongo na Kinshasa na Congo. Mama na bango atika na okende Congo te bayoka na soute na papa na bango na yebite na motif nini bayoka na soute mba guerre on ne sait pas wato kota ba détail wala ti yoka ka li solo allez tango la comme la poso okende Kinshasa mama na bango akoyebisa leki na ya mobali azwa Roland ba kende parce que Roland ekozala kola mbala liboso banda aya poto mwana muke azonga bongo na Congo démocratique alors oncle père boyagite akenda ki na ye tant ba kenaye ba modi pa ambiance ba ne ko fada quelque part a modi papa la ba solo li ba ke a modi famille papa la ba ngwe konsodo ki famille mama bika famille mama nenge za ka comme ça ba la lokola ba na bango de comme ba comme ba garde corps ba ligi ba moi na ke na famille papa te ka famille mama ba bika ndeza la ka bref séjour et le kaki kitoko ayeko zonga. Tant que au fil du temps, à quelle est sous deuxième fois. Tant que deuxième fois, cette fois-ci, Natala Soki et Kosimba Nazwa Mwasi. Alors, Roland, la deuxième fois, a accueilli Oyo,
abandé ko fa na flat hotel moko kwa pembeni ya kitambo wana kitambo ezali pembeni ya famille ya papa ya mama na bango donc pour que dans kolia ala la kuna et consommer ka ndezalaka alors nanzela kaka ndezalaka akutalaki na deux filles fille liboso akutani pas ça solo kapeta o checker fille liboso moni avec ma bête zaki bien akutani pe la deuxième fille donc il va dire pe ko solo là talaka jika moi la poto ba solo rappelle Roland ça va papi m'a rappelé consort alors il y a eu un jour Roland ce qui pas témoin devant flat hotel na ye so il peut penser pas moni fille mo ko azali koya fille wana autre beta li solo comme na ye Feli azali koya atali be oh Feli tali kitoko asepeli na Feli boni comment tu vas comment on a comment on a Feli on s'ani ko dono pas la biso ok wa psycho non la ke est-ce que toko so la toko fala mo keto so la tena na presse benganga ekanga nezalaka bon pesa nga numéro na yo ba ça échange ba numéro Feli akei donc Feli akei 1 heure du temps après c'est Feli qui rappela Roland Boni, comment tu vas en tout cas? Nazaki na moi mbilinga moko boye siko na komi libre siko kuta na siko za kuna pa na biso ezali na kitambo mais nga bikolo oyo na olala na Delvaux po na Delvaux parce que grande sœur na biso avant na Delvaux mobali na ya uta ko kufa alors yemo ko na bana esimba te saki ke ngai na ba dofanda et pas ya grande sœur na biso na la kuna na tongo na yepa na biso na poko na kiko lala ona akola yemo ko te na bana ce qui est normal ça va y a pas de souci papa diko solo ba diko so siko na tongo ko so na boye o sa na tongo so boye y a pas de souci to ko la kasi na tongo bref et les qui m'a quelques jours et c'est un peu quelques jours que Roland azonga na Allemagne Roland pa kuta na yeba solo lié konso bono ça bien ça va ba bimi pe ka mbala moko e konso voilà ba kutani ça va ngala kozonga Roland pe atikele ba parfum ka des la ka mbongo mo muke ça va ngala kenanga entre temps Roland azaki na défi de aller ko proposer ba solo za kitoko aotala nani oyo moteme bobeta pona abengs na poto aya bana nai Roland pas zongi nai tango Roland zongi 1 semaine ou 2 semaines kaka ya pamba boye téléphone et Lili nani abengi Feli oh comment tu vas Roland oui ça va c'est Feli en tout cas ndenge zawa nazala cousine na ngai cousine na ngai na Belgique ma cousine na ngai wana Betty cousine na ngai andimi adef sangai mongo $2500 na kende na babenga on Turquie na kende Turquie et à partir de Turquie kuna so gros sunanga da besoin ya mon muke ata 1500 euros moko boye comme ça la quota na espace Schengen c'est vrai siko Roland tellement ça mona kolna poto makambwana nde baka poto ndela ko kata kata yeb makambwana te ya bika poto jo avion mamo koya pa kolna za mona ya poto akolna poto na 7 ans ya mona mkabi via poto bon andimi kaka oui ça va y a pas de souci bon t'as la petite on s'agit na pe ça bon pour mais ya zaki na boule na pe te boule zaki entre mi balo musu batikali wa qu'on a pas donné les noms ça va pour mais bref a zaki pe $2500 en il faut rembourser en so a commis na poto un jour Feli a commis pe na Turquie tant a commis na Turquie a bengi pe Roland, bon, la Turquie, en tout cas, moi 1500 pour la coma, qu'on espace Schengen, ça la rendez Roland, en tout cas, ma camboana la yébité. Zera tout na mutu oyo, akwe ba kamwande ba salaka parce que moi je ne maîtrise pas, je ne comprends pas ma kamwande salaka wana. Roland a bengi oncle na parce que on les gars ya mère na yet. Pour oncle aza kinoa ma kamwande salaka. En tout cas, fimo ko boye a expliquer na zaki na kisasa boy comment na fedi alinga bo ba salaka ndenge nini. Ça va tout le quoi gagne t'indiquer bah Lucas gagne comme sinon à partir de Turquie bah ya kamala ko Belgique était il faut à côté là na Grèce et puis à côté Grèce so $1000 ah bref $1000 aille la Grèce bah ça n'est pas démarche aille wapi na Belgique tout est rapide tant comme na Grèce voilà oncle gars ka juillet à quelque chose bana Belgique toi na Belgique voilà aye na yetina Allemagne et pas ya moi nièce moi casino
pas mon encasinaye aye na ya pesi ah bon atali bon ça va petit ngopé azamwa si mabete azamwa si kitoko baleza la boule ngate mais abundi quand même fort asi a komi awa y a pas de problème tout ça la kaka le vanda wana atela ndabali pour vendre Roland alobi fio ala iko fala moi si kitoko moi si malamu donc et ça dit que a memie bon yeba makambuane ba ngunda yo ba bien te maka ke roboka ngunda tanga ke roboka ngunda ba démarche so ke muke wana mais adresse o ya tia ndaku ati adresse na ndaku ya Roland sans pour autant atuna Roland bon Roland Talibo ça va il y a pas de souci Roland dans cette maison c'est lui qui dépensait de tout Fio na zawana a dépassé ta RNTD ko dépenser ngani parce que yenga aliwa sana enyuka nyoso ba pesa kai alors Roland Talibo ça va à ça moment quelques mois sikoyo il faut azongisa mbongo ya ndeko na ye Betty o ya sabongo na Belgique Roland Talibo ça va première te na yebi oyesi katra mukanda esi laka na opesoma fomo a commerce oko sala nini ono ngana ebima mokoteka ba mesh cousine nanga moko azana Belgique ateka ba mesh ako initier ngana oteka ba mesh pona na survivre comme ça muke na futa ndongo ya ndeko ngai Feli pardon Betty na Belgique voilà bon en fait ndeko nanga Feli comment ça ndeko na ye Betty Roland a bimisa 4000 € à Pesa Feli. Ça va 4000 € en goyo, Luka moyen, n'habite ça, n'engagez mais au foot à Nongwala, Mouké, n'habite, bon, moi je ne maîtrise pas. À Pessi. Tant à Pessi, effectivement, Felipe a bandi commerce wana. Abi non, ndengenga na sana mukandate, na ebi na sana rate mais muninga master nga moko ya Belgique o ya kenda ka ba Chine konso ye mutako banda ko sombela nga biloko wana atinda nge pina teka kalati ka msuta tunda msupa cousine nga ikuna sika fana ka konso cousine nga Betty bien sûr bateka muke alongola ndambu pona tinyo ngona et si la ce qui n'était pas mauvais apesi ndengwana a osala mama kelimba na yepe konsolo azopesa alors Roland ne s'occupait pas de tout ça c'était pas son problème et qui n'a très bien et qui n'a très bien sikoyo un jour d'ailleurs pendant ces temps-là oui, Roland d'abord, maman la bango a mieux quoi pour la bango, femme de chambre, bunda, sala pour la bango, ça l'a bien. Roland sombelaki, maman la bango d'abord frigo. Attends maman ça la bolungo ya maman la semaine maman papa frigo, la semaine maman cuisine mobimba, il y a 8000 €, ce qui 8000 €, ce peut 11 000 €, on ne sait pas. Bref, c'est bon, dingoa. Sikoyo, mukili o eza makambo ya sakarate. Mukili oyo ezana makambo ya kosaka ya n'ayez confiance à personne oyebite nani nde akoyina yo pona lekamu nini ba secret mususu ya yo zalaka rango yo moko po sokebisi mutu mabe kota kayaya on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé jour mususu kaka la téléphone Roland avaina mwasnaye Feli na salon et konso bayaka bali ko benna na so nani Betty siko de cousine na ya de 2500 $ wana koto na Feli kala téléphone baso benna nini kuna pesa na sala ngote oza mutu mabe oza chali mais qu'est-ce qui ne va pas on est cousine na ngata so kilanga jalousie ya dini on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas Roland abi moi je ne maîtrisais pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Bon, naebika bato na Congo ba discuter ndengo wanga mutu yesa epesa nga mukuswa je ne comprenais pas la tika ndengo wana na tika ndengo wanaaki Roland akenda na musala quelques jours après mbala moko téléphone eleli soki Betty azwaki numéro ya Roland wapi on ne sait pas est-ce que yemoko Feli apesa que le moi Roland on ne sait pas to surtout beta pour tout ça bon comprendre mbala moko téléphone ya Roland et sonne na musala c'est Betty cousine ya Feli qui appelle Roland
Papa Roland, comment tu vas? Oui, en tout cas, ngale zawa na kobomba makambute, makamsuma na bomba yango ezate po na sanduku te. Moi si na yo aliko pesa ngambongo na ngate e konsone ga tata nyongo na nga aliko futa nyongo na ngate po na nini? Afuta nyongo na ngate po na nini? Yesu ka reso vérité tenga na lembi na sanduku na bombi makambu eleki ngatika na bimisa. Makambu nini? Makambu nini? Osoko barate yango foeba. Donc pendant ce temps, ça déjà ce qui une année, ce qui 2 ans na roulant. 2 ans na roulant, mais Yefeli azobotate zemi ezoyate. Avant ça tout d'abord. Tamba komi wana asalima 6 mois une année quelque chose comme ça. Alors Feli abandi ko obligé Roland, abandi ko obligé Roland, ndenge zali wana yo il faut sa chose. OK n'est pas la biso, o bala ngai consonne wana. Alors Felipe azwa abenga mama na bango bakenda mama na babno to ke ko bala kisasa te, il faut to bala awa oyibande ko bazaka na France, bakenda na France, bref babala Feli bapesa mbongo ya libala près d'autres so peut d'autres 3000 €. Donc à comme si moi si officiellement to pesa mbongo à d'autres mais mariage religieux et que ça la un peu plus tard. Donc bref à comme moi si officiel tozongi siko pa cousine nae cousine bilinga bakambele kelinga fana loba nini siko tellement Feli a mesana makambo Roland a mesana makambo la te azomona ngo elekeli mais ba fi o ba uti Afrique baza ndenge nini nga makambo zo pesa nga mutu ko so abisa va je te rappelle katanan akati tellement comprendre que yango te siko azui soin tango azui siko temps libre yemoko siko a rappeler siko yo cousine ya moi sina ye Feli abengi Betty en même temps azui téléphone abandi ko enregistrer bon ça va siko na temps libre loba Betty a dit que le bangala sanduku te ndenge za kutu na gena ko talisa moi na zaki na hypertension na mona kola professeur bimi moi na ngai azobika te po ngala azobomba makambu na mutema na niko ba vérité te makambu ngo nini o ndenge za soko yebaka te moi si na yo ndenge alio o benga moi si na yo wana aza moi si mabe d'ailleurs oyebi ayebisaka yo nini que tambo kuta na kitambo kuna et para bango za na kitambo siko wana la delvo aise ko delvo za pa wanani et ça pa ya la bango o bobanda kufaki n'est-ce pas siko yo awane ko la sa ya la bango pona obala kufa pona bana ça va et ça ndingo ate oui c'est vrai akeda ko la wana oyo walo mona wana azali ya la bango te azali seme kinaye. Oui, c'est vrai, Bobal n'est pas Koufaki, mais ça c'est mec qui a la kuna. Aola la kuna ndenge na fanda la kuna na ndenge nini. Au monde Feli ndenga liwana azalaki na fiancé na ye, auta ki Belgique. Fiancé wana ya na kisasa déjà a pesa kutu dot ya $2500. Yango atanga na so poto a juillet akeko tika ye kuna na Delvo afanda ka ipai ya grande sœur na ye fiancé wa tanga zonga na poto to benga ye fiancé to mobilité pas période ya dot tanga zonga na poto akenda kuna akufa asala accident do yango wana atikala la pa ya bango ay barate azonga pa na bango to ne asala vef et sili wana te au monde te banda ye awa wala Roland azo enregistrer kaka banda ya poto ça fait 2 ans à bon tate pour anine on ne sait pas oyebi ke moi c'est ça la likelemba ndenge za na uti kolia 5000 € na likelemba ayebisi yo te n'est pas là 5000 € nenga le uti kolia go siko mbongo so pesa ga bénéfice wana mbongo pesa ga bénéfice wana azo mbongo wana azobenga ba pasteur na Kinshasa ba évangéliste abenga ba pasteur Kinshasa apesa ba mbongo ba mataka ngomba bagene kosambela pona ye pona nini mama na bino azandoki ye mtaoka ngai abota te yoka niveau yes go mbonga pe aso mbongo adef sa ba pasteur apesa ba pasteur ba mataka ngomba ba sambela pona mama na bloki ndoke sila ye abota oliazo mbongo na nga apesa nga boko na ine pour mbongo do pendant 2 ans oyo nanu kaka azo solo mbongo na ota habitant to yoka na gisoka tindi mbongo atini ba mèche 12 paquets à mèche
na teki na pese bénéfice na 12 wana do deux paquets za yanga full ti mbongo na ngai kosila. Mais si c'est comme si auto c'est un moté auto ko zoli kelimba so apesa ngata ba $1000 nini boy mutem ke nga aussi la besko azimbongo atina ba pasteur kuna pona awakanga ma binondo ngala lembi yango apela kangi siko 12 paquets oyo bakabelo yango moni tone ko sola mukolo wala ça de boy ça va Roland siko moi la colle na poto et les lié abi ça va première. Heureusement azala ki na enregistrement abi ça va là qui première. Tango azongi ndako il s'est maîtrisé peu il s'est maîtrisé normalement aller si siko abengi siko moi na feli mais yo on a $5 au lieu qui na la likelimba donc yo ozoti na mbongo na Congo ba pasteur ba matangomba pona mama na ngaza ndoki yango zobota te. Donc yo oyesayi nga pa na bino za na kitambo oui na Delvaux bana ko la pa grande sœur na bino oyo mobali na ya kufaki est-ce que ça grande sœur na yo non yo za ki na mobali wa za na Belgique ya ki na kisasa bala au $2500 déjà taka zonga ki akufa oyo msanga lo moko te pwana oh kusina nga lingi nga ite mwani ba vérité mso lo bakate ngaza moi si chance azo ki la nga jalousie oh azo ko jalousie na ndengini est-ce que c'est vrai ou c'est faux yo c'est ki nga ku ne za pas grande sœur na bino et comme je suis pas ba seme ki na yo ndengini donc yo no za dia basi ba bala yo de pas mutu mosolo batete kasi mbala nga kufodo akufo za veuve yo c'est nga te za veuve pour ko sa ki ngai pona nini makambo epesi ngai mutu koso ya kosakate puis chose grave mama oyo nga moneli nga passe yo moninga na kimukolo omonga na kirola boy mama na nga na ko kende femme de chaque komba ba dra ba tu ba lalele ayebiti so na ngo alale to komba azo ko komba ba chambre ba tu pona nga na vie na kende classe boy olo mama na komi ndoki oh epesi ngai mutu koso na olala wate rola akoti abimi akei na ye ake golala na hotel Roland yete na tongo wana na tongo yete à partir hotel Roland akemba la moko musala yesi ko azeli mobala ya mobala zo ya teti ba er moko boye ba 12 13 abenga mbali ya mba ete frère siko ye pona ye et puis détail mususu kaka la kofinga wana ye ndeko ku beta ayebise susu oh d'ailleurs kutu mobala wali abong sa vie na biso aozwa asombela mama na ye cuisine ya 8000 €, sope 8000 € et sope 11000 € et si le wante asombela ga de frigo oh do sugi mobala asombeli mama na ye frigo yo problème za wapi asombeli mama na ye cuisine ya 8000 € sope 11000 € ya yo problème eza wapi to ya mokili mama o aboti apesa yeta asa songa para yo yope likona ngozo botate passe tango bala yete Félix ko koto yo akanti lokola mobali na ye akepa mama po mobali na za la fils à papa fils à maman pardon yemo kuturu aske akei pa ya mama ba fe ya ba Roland akanisi lokola Roland yebisi mama makamwana avant d'abord ça tango bale ko bunda parce que ton fait là moi échange la parole Feli moi si yango wana azui a boto le téléphone ya Rola a bambi yango na se croyant que do message ça sans trace et lo que peut Rola kanda abima que Rola libande yango au pandi téléphone na ngai o yebi pris le téléphone wala somo au pandi yango ke bana do pour penser à téléphone a petit du mabe o yebi pris le téléphone somo téléphone wala ajal au téléphone akelango nzoka message yake na carte SIM ajua changer SIM wana tanga keye siko pa mama bokilo na ye abandi kolobat abandi kolaswa mama lemizanga ye balingi ngai telefambi kama cousine nanga beti ndaluki makambo oyo na bakina ndenge ya bete ngana kokanga ondoki te na ndenge nini soki Roland sombela ki soki ba cousine na 8000 €, c'est pas un problème asa mwana na yo d'Afrique oh siko mama abokela ko comprendre te makamnini oyo mwana o Feli azokoloba mais baba pe aza kinoise siko elle a compris que oh ma bese ya kokota oh ngala kangina kando kite oh donc c'est que moi si oyo basona mwana nga kainga ndoki do mama compris ba parole mususu mama ça va prometer vanda
nakobenga Roland akoya awa, on va fixer makambo. Maman c'est maîtrisé. Siko na pokwa sikoyo tango ba ke Roland ta ko so ndako mbala mbala mwana poto a changer siko serrir ndako. Et il croyait peut-être que moi ça cause on sera yé à côté à changer à lève tes pieds à kangi serrir ndako. A kangi siko ndako mama benga e aya siko epa ya mama. Tango mama yé abandi ko expliquer. Maman voilà ce qui s'est passé. Dans le baroud mingité azwa kaka téléphone na yé appelé ba audio. Ndenge Betty abandé ko expliquer. Kaka ndenge sibna nyonso wana mama abi oh eza boy bon le cas de toute façon ndenge abandé ko lelela na yeba ke loko moko ti mais j'avais compris dans ma parole ndenge abandé ko lelela papa mandengo wana ya pa donc ngai na botelo mbali na commune doki yo ye ozobota kutute o sala ba prière pour na obota me wali ko tinda mbongo oya mwana ngai et pa ya ba pasteur na kibino ba pasteur bake no matangomba pona ngai ndoki na fungola yo obanda kubota oh diko na ngo soki mwana nga sombelinga cuisine ata ya 20 000 € te ya kobi yo problème na wapi problème na yo zali wapi est-ce que yo liaka te ba pesa ka yo te yo juste 5 000 € ya likelimbo yo bisi mwana ngai oza mwasi mabe nali ko mona osusaka atali mama pe abengani d'ailleurs pour aller encore plus loin yo kutu oza veuve tu es bito tali veuve to ozali moi si abatu on ne sait pas au costo ko sawana mobali kufa oza dana botutu to ke ko bala yo to pesi mbongo no surtout ndaku na ota pression sika boto bongo ça pona mariage religieux salama tala makambu yo koloba abandiko lela wana bandiko lela ya kosakala te feli ale babimisie feito abengani akei sikoyo epa ya leki ya Roland oyo bayaka na Roland bana miki oya bana mundelo wana akiko se réfugier una 3 jours ya peut-être amoni oh moi c'est aya ye qu'est-ce qui ne va pas va à la chambre là na chambre wana taba ya ko benga ba expliquer wana et pesi mbininga ba landa etikuna ba benga na ye de toutes les façons au sein déjà 2 ans en Allemagne. Oui, on a mon candidat, il n'y a pas de problème. Ozobo t'a pété. Et puis tu as 5 000 € au Tirolia, la Likelemba, à part mon ami Miki. Débris-toi. La famille la biso. Tu l'as sauté. Si quoi, on PM bilinga. Roland, si quoi, avec Mutuna. Est-ce que il faudra récupérer d'autres nangai, il a fait ça qui? To na tikango et kendeka ndengo wala. To na zo mwasi yango na zongi saye na libala. Na yebite. Bino bomoni ndenge nini ba mam susu bazo ko bisanga ya papa fisto ndenge zali awa azui leçon po aye ba kokosa te atika ba kokosa wana parce que kokosa ya marko wana vérité bimaka. Oui, c'est vrai, à ça l'erreur il fallait qu'il aille bisa mbali vérité na yeska na okene mais a bombaki pona mwana ya poto akende poto tala condition oya kedaki d'ailleurs hier ça va récupérer le la balle perdu azaki na programme va récupérer ba memieti awa il fallait qu'il avant ebima yemo kwa loba et puis cousine Betty yepe mutema mabeso zaki na on sait pas peut-être amoni peut être muninga ye kasika abali libala bien konso ya bota bala mibale ba tata dogi et puis si bambilinga fana ka yemo femme seule na bana ye et puis si jalousie to nento alobika la vérité et puis si mutuko soit soki bazongi na libala akokoma respect chiko mama bokilo akokontinue kolinga ye to kolinga ete ba bazongi na libala abotite a continuer ukangamba bokilondoki to akoma na réserve sikabwe na lukuta botite akangamba bokilondoki et mon soka isko aboti ekozala ndenge nini tala kunteki tala kumamba bino a pasteur oyo bozala ba tester otaba kindoki ba fonctionnaire a vient Nzambe na écran prophétique na bino wana bo mona yeke mama ba Roland mutu akangaki ezeme ya mwasi wana akangaki libumune ya botate. Et puis si mutuko soit pour aller réfléchir, est-ce que Feli, il y a un mot qui me parle n'a été mon apôtre ou à faire en Belgique, ou à peut-être $2,500, on ne sait pas. Est-ce que Feli a sali moi si à Kubala, tout est rotique. Feli aux Allemagne,
to beti solo pour la nuire pour la fumuler ba esprit tozo komi tuna est-ce que il faudra ko balaka mwasi et si kayo ça na pays ozali to il faut que soit mwasi na pays na bino d'origine ou anaye pour ce que na pays d'origine ako ba peka mwasi a poto ako ba peka mbala poto tala histoire o ya Roland et puis si Roland mutuko soit Roland Mutuko soit azoye bate et kosala ndenge nini mobali kutu oyo ya Feli oya kufaka wala na komona biso komona soki Max voilà c'est un peu ça et puis si Mutuko soit asala nini yoka siko détail oyo Fela lobaki na Belgique wana soki ndeko na bango soki pe cousine na bango te nzoka oya Belgique wana yende azalaki sikoyo ndeko ya mobali ya Feli oyo akufa oyo akufa na accident na Belgique o abapesela ye 2500 dollars wana yoka ba scandale et puis cousine la bi bon moi ndenge ezali wana yoka ntakita bapesela Feli 4000 euros wana awa doteka ba menche consort au moins le commerce ba ndeko simba poani yoka ntakita ba ndeko na poto te Feli abanda mama oteka bakabelo la kisasa aibi ndenge marchaka yango wana e marchaki très bien do akosa kiyo do pesi mbongo mais ye ake coopérer na seme ki na ye okuna po ya sombra na Chine tala scandale na ebité soki ozalaki ndeko ya Feli o conseiller nini a récupérer d'autres na ye to azwa alimisa Feli so za ndeko Roland a pardonné Feli to arrivé d'autres naïs. Ce qui a pardonné, êtes-vous sûr que a qu'on changé comportement, a joué les sons, to continue. On ne sait pas. Si vous avez un commentaire pour Ndeko Roland à côté de la émission, oyo commentaire na yo tango kopesa et kopesa moi réflexion et kopesa moi idée ayeba kosani pour la minute oyo et pesi mutuko so Feli azoko continuer ko bonde la kaka Roland azonga na ndako azambal na ye abenga to message siko a bloquer Feli te Feli azotuna ba message ka ya bonde pardon Feli abale ko tuna message ko bonde la tipa mama ba Roland mitu a bloquer le ka Roland a bloquer Feli tala lisolo oyo to bombela kiyo pona tongo elelo yango yo pona yo olobi ndenge nini. Merci na binoba sobolandi biso je crois lisolo ya Feli na Roland ezalaki mulaye nous étions obligés à kobeta malembe pona kotalisa yo vie ya batune kendaka soki lisolo oyo intéressé o teta yo repartager ngo e kosunga ndeko moko songolo esika moko pakalame awa Roland azana besoin ya conseil na yo soki o televiso ozana besoin ya kopesa biso lisolo na yo benga biso pesa biso lisolo na yo kasi soki omonike ozala lisolo ya kopesa te pesa ka conseil soko bengi ozobiso te tikila biso audio tokoka lisolo to kobete yango kaka ndenge olingi to bete yango. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous, chap chap et tchara. Yaya yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo bandinga basalaka makolumikie kasi na nenga mabete likozaka munene na partie ya 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami mama na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place et libino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ba sapatu ya ba makolo minene 43, 45, 44, 46, 50, 52. T'as la solution ezwami. Ce qui va te sapoti ya basi to ya mibali makomnene solution ezwami. Asuki wana te mama Rosanta. Eh yaya Rosanta voilà. Rosanta Beauty ya sili wana te ye ateka kapeba oyo. Mais oh ba ngoni. Voilà. Omoni hein. Moni Koli outi bongo na Canada et komi la Rosanta au moins be sharp oyo be sharp yaya voilà be sharp kitoko yo ola bon monsieur okene na feti
OK na fête isongolo olingo ozala unique tala be sharp ya solo ya ngoyo be sharp oyo et rappelenga époque ya président Maréchal Mobutu o comprendre nenga bana ko linga be sharp mingi donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto au fur et à mesure de l'émission tokobanda kozongela ngo boye ba ta sharp te obali ya solo pa ta sharp olati sharp boye vous comprenez olati sharp olati moi chemise on a 4 na veste prochainement vous comprendre la olati sharp oyo ya Rosanta olati sharp awa ozui oyo moko bataka la poche otie na poche tokozongela ngo au fur et à mesure alors ceux qui ont besoin ya ko contacter maison Rosanta Beauty place topé plus na bolingi benga bango na numéro ozali komona wana plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotuna ya makololo taraminene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko ngini numéro te benga biso ko na TikTok o konta TikTok obetikaka Rosanta Beauty okomona bakola ksa on ba ta be shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango ya ndenge wana écharpe nango prochainement bon to kola tango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro